rocade na biso yango, rocade na biso ya Takizala. Voilà donc rocade na biso yango, rocade na biso ya Takizala. Yango skonde to aboto kende mitendi. Donc voilà. Tala ba sacrifice et pour que bino bozana ba palais, bo sentir que bo mona mboka na bino et puis bo mona ba quartier na bino, bo mona ba commune na bino ndenge za ko évoluer grâce na biso 3 Production TV. Voilà derrière nous, bozo mona bisika ba mabele ndenge voilà. Matumpo. Voilà. Papa Zolantima, voilà. Gilles Basega tikali na sima. Perfectionné, makambo toboya kilobi et comment autoriser, puisque comment l'issue me commande perfectionné, makambo toboya kilobi et comment autoriser. Mosali na nzambe tango zwa kimbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en élo balingue kaka ki banditisme pe ba vie à kuta Bonjour, bonsoir, chers internautes, bandeko, balandi, baningami, partout vous êtes, bozwami, bozolanda biso na émission na bino mesana kolanda, les artères de Kinshasa ou découverte. Merci à vous et un grand merci à notre Seigneur. Oya pesi biso pema na bomoi. Ngai nazala liboso ya caméra na bino ya bandaku na bino ya ba poste téléviseur na bino bino pe bolanda ngai bipai bovandi na katsa bandaku na bino parce que grâce opportunité ebele bazu yango te ebele bakoki kozo yango te biso nzamba pesi tozongisa matondi mingi pe merci. Alors vraiment merci beaucoup na bino tout bote la biso. Merci chers internautes, abonnez tout partout vous êtes dans le monde. Bozota la biso to pesi bino mbote ya mingi. Un grand merci à l'équipe technique l'ingénieur Augustin, le Moulouba le plus civilisé du monde, l'ingénieur Augustin Kaninda, Topesio Bambote, pourquoi pas Nangai Moko, Papa Sano Bakaladia Kuba, votre présentateur, il y a émission Nabino, Napesibino Pe Bambote Ebele. Alors notre abonné Nabiso, cher internaute, Bandeko Nabiso, Papa Nabiso, frère Nabiso, Master Nabiso, Leki Nabiso, et Lelo, Tozabongo Awa Wapi na Takizala ezali rocade oyo ebandi ko déviame à partir ya Nzolantima ne ememi biso ti awa la fois passée bomonaki tant to komaki na Nzolantima tozui to koti quartier Tumpa Matumpi Matumpu, voilà. To koti quartier Matumpu, to l'axibno nengeni quartier Matumpu, babuki yango bomonaki, to longwe Matumpu, to yeti Takizala, bomonaki Takizala nenge bukani, shiko lele to ya on Takizala, to memabino ti na mitendi, voilà. Lele to ya wa, to l'axabino ti na mitendi. Alors derrière moi,
bozomona nzela bomoni nzela bimisa ndenge ezosalama. Alors toloba mingi te. Alors merci beaucoup na bino tout bozala wana botala biso bocommenter bopartager bobenga biso. Merci na bino batutu bozobenga biso. On est ensemble. Allez, ingénieur Augustin Kanindale Moulouba, le plus civilisé du monde. Il y a maman chérie Moulanga. On est ensemble. Voilà biso Tozo Tambola. Et voilà, merci beaucoup chers internautes. Merci beaucoup Nabalandi Bandeko Nyonso Bazo Talabiso. Partout, 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 je dis bien partout vous êtes dans le monde. Aïe, 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 aïe. Balobi, c'est notre travail toujours. Et Tozo travaille toujours pour Nabino. Ba abonné Nabiso. Oyo Botala Kabiso. Oyo Bolanda Kabiso. Et awa tozabongo na Takizala. Et tozabongo na Takizala na Baoubade. Donc Takizala Baoubade Ipa Iwapi Toye ko Lakisabino Rocade Nabino Yamokolo ya lelo. Alors chers internautes bomoni awa lolenge bazocha bazo planir terre jaune. Donc bazo planir terre jaune. Alors constant o ezali awa lelo. Constant tokuti awa na Rocade ya Takizala et Memabisoti na Mitendi et Constant tokuti awa. Voilà o babiloko babuki buki ya bandaku ya batu pa porte tikali. Et voilà donc le constat o tosali awa na Rocade na biso ya Takizala a Mitendi ezake et koto yo baza na système ya terre ya sable mabele. Alors bazo planir on a une terre jaune pour que et kanga ba planir on a une terre jaune. Donc bazo planir en terre jaune bozo mona ezo kende ti matumpi. Voilà donc terre jaune bozo mona ezo kende ti matumpi kota matumpi pe kuna bango mo pe ba na terre jaune na bango moko. Mais terre jaune oyo bozomona nde bazotiaka boye bano kende ka ti matumpi. Donc voilà bomoni ba mituka yango oyo ezokende kozwa mabele kuna ezokende kozwa mabele terre jaune oyo ezoya kobwaka awa et pour que ba dame yango. Donc voilà bomoni ndenge isala ezo salema. Donc voilà oyo ba jeune abiso ezo planir. Donc ils ont planir. Voilà, merci beaucoup chers internautes, merci beaucoup Rabandeko tout Bazota Labiso, merci beaucoup et na Mokil Mobimba et merci beaucoup et na ba autorité à Moka et merci pourquoi pas na chef de l'État Papa Fachi Béton Moukwa Tombolo Topesi Mbote parce que yenda betaki le boko na mesa et misala oyo ezo salema. Et vraiment et merci Nabino batu tout bozo benga biso bozo commenter l'émission na biso bino batu tout oyo pe bozo soutenir biso to sengi bino merci. Et Nabino batu tout pe oyo bozo luka biso bozo luka papa Sano bozo luka ngai et bozo luka e travailleur et à 3 exa production TV et te pesi bino ba mbote ebele merci et tous ensemble et longo nabino. Voilà awa mbala moko na moni. Et voilà donc chers internautes bomoni awa consté zalike bazo planir kaka nanu mabele bazo tia nanu terre jaune et après babandi kotonga ba caniveau. Donc bazana na première donc première étape mais deuxième étape. Pour première étape ezalaka traçage ba tracer nzela ba o ba comme na niveau ya deuxième étape bazo planir nzela. Troisième étape baroya ba tie ba timoli ba caniveau et quatrième étape ba boaki mabanga et cinquième étape tokomi ko raisonner goudron et quota. Voilà, merci beaucoup chers internautes et nena bisibino awa et tozabongo na Takizala bozomona ezali quartier moko bien construit, quartier moko ke batu ba batama kotoyo et batu ba tongaka kotoyo. Je vous dis ba millions na mususu ezwa ba plaire na niveau de construction kotoyo kaka po balobelera yango te. Kotoyo sous niveau de construction ezali
kitoko pe likolo ya kosala jete. Donc merci na bino tout bozo tala biso. Merci na bino tout bozo landa biso. Partout bozali, partout boza dans le monde, on est ensemble et avec vous tout le labino ya fort. Voilà, merci beaucoup. Et na baninga tout bozo tala biso. Merci na babone na biso nyonso boza na mapangu kotoyo. Boza na ba terrain kotoyo. Topesi bino ba mote ebele ya trop. Alors, on a profité na saluer yabiso famille yabiso libota bayi bazalaka na biso oyo basungaka biso bayokelaka biso susi bayidaka biso et babengaka biso et vraiment et nzambe abakiselaka bino ya mingi, nzambe apambolaka bino lisusu ya mingi ya trop na oyo boza kosala pona biso et 3 exa production TV. Vraiment nzambe apambolaka bino yo poso landa biso lingo sunga biso olingo o aider biso sponsoriser biso o comme partenaire na biso kota contact na biso et kosala biso tellement bien makasi parce que musala to sala eza musala blague te ya kotambola et ba trajet et na pied et eza blague te. Donc voilà, merci awa na moni bongo na pesi mote à notre papa Guy Kalamabi. Papa Guy Kalamabi molongani ya maman Bijou Mabuta depuis mboka ya Irlande. Et Papa Guy Kalamabi molongani ya maman Bijou Mabuta depuis mboka ya Irlande. Balandi munene ya 3 exa production TV. Papa Guy Kalamabi et Aboma Soda molongani ya maman Bijou Mabuta depuis mboka ya Irlande. Topesi bino ba mbote ebele et pourquoi pas na papa Gervais Luboya. Papa Gervais Luboya depuis Royaume-Uni, hein? Depuis Royaume-Uni, papa Gervais Luboya molandi monene il y a 3 exa production TV. Topesi yo ba mbote ebele à to et pourquoi pas topesa mbote na papa Guy Mayala, hein? Papa Guy Mayala et na maman Marie-Louise depuis mboka ya Paris, depuis Paris papa na biso, hein? Notre papa de nous, papa na biso papa Guy Mayala topesi ba mbote belé. Merci beaucoup papa Guy Mayala molongani ya maman Marie-Louise, hein? Depuis Suisse topesi ba mbote belé couple moko kitoko et yebi bonzambe et vandana kimia et pourquoi pas et topesa mbote na papa Freddy Kalidja, notre papa Freddy Kalidja depuis Allemagne. Topesi pe ba mbote ebele papa Freddy Kalidja. Papa Freddy Kalidja depuis mboka ya Allemagne. Topesi pe ba mbote ebele. Alors chers internautes, ingénieurs zulanga no paysage bozomona botali gauche, je gauche, droite, tala ma gauche, donc droite nanga ndenge nazawa, donc ngane nazawa droite nanga, pas ingénieur gauche, tala paysage oyo banaku o tu bozomona o za zamba te ezaba mapango batu basomba si etekama si dongo nzela yango ekendaka ekotaka baferme eza koto parce ndenge makadamu ebandi boye bozomona sikoyo bazamba oyo elingo limwa bato bakoya vraiment kotonga bamosusu basombaka na bango atie na ye ka garanti neka bomba neka mbongo moko boye akoto oyo kobonga sikoyo te me ezala kaka sikoyo ntango amoni maki eyindi aye. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci beaucoup, Nabandeko tout. Bazo Talabiso et Bomoni. Merci, Nabandeko tout. Bazo Talabiso. Voilà, Bomoni, toujours contenu, toujours au cadre Nabiso. Il y a Takizala Ti Mitendi. Donc, Bozomona Koto Bandak. Donc, je vous dis, na rappelé bino constate à Koto. Ah, Bazana. Na niveau ya deuxième étape, c'est-à-dire si ba tracer nzela monani et bazo planir sikoyo terre jaune parce que koto e mabele za mingi sable
donc zelo za makasi zelo za kosakana te alors bazotia terre jaune pour que terre jaune yaza mabele moko akangaka akangaka ntango akozwa mai akangi ntango olanda mabanga akangi donc voilà merci merci beaucoup tozongi tosalue toujours ya biso babone na biso et pourquoi pas napesa mbote na mama kuku kuzaya depuis mboka ya France mama kuku kuzaya napesi yo mbote depuis mboka ya France mama kuku kuzaya napesi yo mbote ya mingi pourquoi pas na papa Agostino notre papa Agostino na mama Kati Luvanga Dio na Paris topesi bino bambote papa Agostino na mama Kati Luvanga Dio na Paris topesi bambote donc papa Agostino Luvanga Dio na mama Kati Luvanga Dio donc couple Luvanga Dio papa Agostino Luvanga Dio na mama Kati Luvanga Dio depuis Paris topesi bino pe bambote ebele pourquoi pas na pasteur Ribin Ngumbu pasteur Ribin Ngumbu na Canada donc pourquoi pas na mbote na pasteur Ribin Ngumbu na Canada topesi yo bambote ebele notre papa Ribin Ngumbu depuis Canada et pourquoi pas topesa mbote ya mingi na Docteur Jean-Marc Ntuta Kalonje, Centre médical Les Experts, na Bandalunga wana na Avenue Toya, référence station Bambole. Vraiment, merci beaucoup. Merci Nabino tout Botala Biso. Merci Nabino tout Bolanda Biso. Et voilà, Bozomona Rocade Nabiso Yangoyo. Voilà donc Rocade Nabiso Yangoyo. Tomoni Rocade. Moni lolenge ba osala misala donc awa toza bongo na takizala regardez le paysage donc tala paysage yo malamu donc on so bazamba mais ala su bazamba te soko landelo koyoka bakolo nango bazali donc voilà merci beaucoup merci chers internautes merci na bino tout bozo tala biso moni place bazo buka mabele bomoni bagin ndenge bagin ezobuka mabele ezolia donc terre jaune nyonso bomona kuna baobwaka wana ezouta awa et tomoni mpe kaka le même terre jaune yango baosala yango mpe ndie malembe ndie bazolia mpe érosion ndie mwa moke na ndenge ya système mabele baobwaka wawa baobwaka mabele baobwaka mabele wawa ndenge ya système baobwaka mabele donc voilà baosala mpe fort donc rocade na biso yango oyo donc awa ezalaki ndie nzela na biso ya kala oyo ezokende ntina na cité oyo nazomona donc voilà nzela na biso ya kala yango donc rocade na biso nde bapasoli ya sika yango merci na bino tu botala biso merci na bino tu bolanda biso merci na bino tout partout vous êtes dans le monde bino baye bozo tala biso bozana mboka ya États-Unis d'Amérique topesi bino ba mbote bino baye bozo tala biso bozana mboka ya France topesi bino ba mbote bino baye bozo tala biso bozana Afrique topesi bino ba mbote et pourquoi pas bino baye bozo tala biso bozana ba Asie ba Brésil et topesi bino ba mbote ebele
on est ensemble tozokoba toujours kolakisa bino musala oyo biso topona pona kolakisa kabino toujours du jour au jour. Donc voilà, rocade na biso yango tozo continuer de rocade de Takiza. Rocade de Takiza là. Donc rocade na biso yango rocade na biso ya Takiza là. Voilà donc rocade na biso yango rocade na biso ya Takiza là. Yango skonde to aboto kende mitendi. Donc voilà, tala ba sacrifice et pour que bino bozana ba palais bo sentir que bo mona mboka na bino et puis bo mona ba quartier na bino et bo mona ba commune na bino ndenge za ko évoluer grâce na biso 3 Production TV. Voilà derrière nous bozo mona bisika ba mabele ndenge voilà matumpo voilà Papa Zolantima, Gilles Bansega tikali na sima. Donc Gilles Bansega tikali na sima. Voilà. Biso tozo koba, tozo kende et awa et mais awa d'ailleurs to komi tozo kende kaka to poussana. Voilà, merci beaucoup la bino tout hôtel biso on est là. Nous on est là donc to liango kaka. Voilà. To liango. Voilà, merci. Et awa to monde ande ba buka boye. Bon, après ça, il mange, il y a mire soutènement. Donc, déjà, après il mange, il y a mire de soutènement. Mon élève dans le baki, donc, lié à Wandambu, ma belle aux zonga, pour que, pour une érosion. Donc, ma belle aux zonga pour une érosion. Donc, est-ce que va plaçonner en mutu, écrire à des dégâts la langue, macadam et kabani katkati. Ma belle en la donc, voilà, à tout le mire de soutènement à d'autres moni pour baolia donc dio nyonso ba opalolango da o nyonso elongwa o nyonso elongwa ba opalolango. Donc voilà, merci chers internautes biso to l'équipe alobi TVza radio te biso to laksaka nyonso sauf rien et 3 Production TV ils allaient vraiment meilleure chaîne il y a découverte awa na ville ya Kinshasa na République démocratique du Congo. Donc sans biso bo découvrir ba place mususte. Wow. Donc sans biso oko découvrir te. Donc là on a profité na pesi bangala nyonso le sako na bangala nyonso bangala boza libanda mboka bangala boza na Congo bangala boza partout aux mungala le sako et na ye na moni ba Congo nyonso partout bozali partout tous les ba Congo en général de Kasangulu à Mwanda tous les Bakongo, je dis bien, des Kasangulu à Mwanda, tous les Bakongo, Kiambote Kieno, Beno Bakulu, Kiambote Kieno, Nebige, Kiambote Kieno, Kiambote Bakongo, Baonso, Kiambote, pourquoi pas, le sako est faux là. Ah, na va tête la nyonso et pe te lobi le sako est fait là. Le sako est faux là. Ah, va tête les nyonso le sako est faux là. Ah, bon ya commentaire si nambote na mnogambo na bino voilà na va tête la balobi le sako est faux là et na ba swahili balobi jambo eno jambo et na ba luba balobi wetu eno donc wetu eno donc ba mamu batatu wetu eno donc voilà et voilà wetu eno et ba mamu batatu et wetu eno. Voilà, merci beaucoup, chers internautes, merci. Et c'est l'ambiance. Waouh. Et ça l'ira bien. Mon attend pour répliquer. Moi, on me papa, ça n'a pas de parler ça quoi. Oui, mais mon rambo la bino mon boé. Na mon la bino mon escombo telango. Wape mulandi. Yep sanga pe. Ouais, et ça bien. Voilà. Merci, chers internautes. Bozo mon akoto ma pa moza koto.
Donc awa nyonso ezalaki bamapango moni oyo babuki etikali ka clôture mire nyonso babuki oyo nyonso awa tozokuta cimetière. Donc là toza na cimetière mais cimetière yango bandako baotonga bandako donc partie autour bandako bandako ezali donc côté autour eza déjà quartier moko ya monene bato bazalaka déjà bato bavandaka donc na ndenge makadame yebwe ezotongama lisusu ya kosala jeté. Voilà, merci beaucoup. Moto bonjour. Ah toza oui toyebi komi na mungafu takizala kaka toaka na takizala. Okay. Mbekana yango o ne mbekana wa awa explication pas peut-être entrer yango ba côté là. Voilà. Donc merci et tous continuer voilà et awa nyonso oyo kaka quartier mbekana to komi na mbekana. Donc totiki takizala tokomi awa na mbekana donc mbekana o nyonso bozomona entrée donc quartier mbekana wana lupango koto oza na terrain na koto oza na ferme donc toleki mbekana olingi olaki ko visiter yango eza na kati obengi biso ocontacter biso donc voilà nyonso toza na mbekana bomoni banzela kala ndenge ezali bakimi yango et bazopasola banzela ya sika. Donc voilà, merci beaucoup Nabino Batutu botala biso, merci beaucoup Nabino Batutu bozolanda biso partout bozali topesi bino bambote ya mingi toza bomo na mbekana donc toza bomo na mbekana. Merci moyo wenu wana maluba bawetu au abijumwe nzambe na ngaye mambo ya somo. Voilà. Merci beaucoup chers internautes, merci et tozokoba et merci et voilà. Donc merci beaucoup chers internautes et ndenge nazobisaka bino toujours et biso awa tolakisaka pe tolobaka et buka mona buka kokila tolakisaka pe tolobaka. Donc chers internautes kotoyo tebisi bino depuis tobandaki takizala et ti tokomi na mbekana donc bazaka na niveau constat tosali bazaka na niveau ya ko planir nzela ya kotia terre jaune parce que kotoyo sable eza makasi nde bomoni awa baotia pe terre jaune bomoni ndenge matingomba donc batiki sable baobeta siko terre jaune badame terre jaune ekiti et continue donc awa sable tala awa mabele na bango origine na bango yango sable donc yokosala jeté donc sable yango moni bazo dame yango na terre jaune donc ba surprise mosusu eza liboso tozo découvrir yango ensemble elongo na bino nde na yebisaka bino eza na mission mosusu tosalaka et to découvrir yango ensemble elongo na bino lolenge moko pe tozo découvrir et awa toye kokuta nini et awa ezalaki ni ndako babuki ou caniveau ou comment eza bandela pe position te donc balie yango donc nzela elekela awa eza bandela pe position te eza ndako bâtiment eza nini soki bâtiment soki ndako nde ezalaki bâtiment soki ndako eza bandela pe position te. Voilà donc mais déjà et oyo eza primordial ezaki balie yango babuki yango mpona nzela donc mpona nzela bozomona kote totambola awa tokomi na mbekana awa eza toujours na baconstruction déjà etongamaka kote oyo donc kote eza deya bacité moko. Bonjour toza wapi? Kintsuni après mbekani nde Kintsuni. Ok donc nde tokomi awa toza na Kintsuni. Ok, merci beaucoup. Voilà. Merci, chers internautes, et merci, Bandeko Nyonso, Bozolanda, Boki, Awa, Tozana Kintsuni. Voilà, qui ça c'est.
eloko bayelanga mabe mobonoa abi tika bakoma bato surtout bana bango kuna bana paria batomboka mabe abi mobono. Voilà, merci beaucoup cher internaute. Ah, nous avons na Kinshuna donc toleki Mbekano donc mbekana Kinshuna donc bipai wapi toujours koba mbekana Kinshuna donc touti takizala et mbekana et Kinshuna nde toza awa na Kinshuna donc mbekana ya mwana totiki selon babitin ya koto bazo dire biso bazo pesa biso ba référence donc voilà, merci beaucoup chers internautes, merci bomoni Bangé zokende toujours au fongola nzela. OK, voilà, fongola toujours nzela moni Bangé lenge ezosala misala nango et voilà. Bah, biso pe ozolega na biso voilà. Merci beaucoup chers internautes. Bozomo naza de quartier moko évolué déjà donc quartier moko déjà za la ranamo ya bien déjà batu batongaka na Kinshuna donc voilà donc quartier moko batu batongaka déjà awa na Kinshuna donc awa tozo continuer tozo kenene mitendi tozo kenene mitendi bozomona lolenge tozo koba toujours. Voilà, merci. Voilà, tout ça la briquetier. Tu as la briquetier, fabrication de blocs à vendre. Tu as l'usine à briquetier. Et voilà. Et merci le Lengue Bozo Landabiso. Merci le Lengue Bozo Talabiso. Et partout Bozo Talabiso, Bozo Landabiso. Tout possible Bambote. Il y a Mimi. On est ensemble. Voilà, bonjour à côté déjà et quartier moko au village, je peux dire. Donc déjà coutu déjà boy bon scotan zela yokosila koto seke ekozala scandale donc baibala mapango koto baibala ba terrain koto seke boyebelaka déjà parce que nzela ezofongola ezopesa minda donc nzela ezofongola minda palanana donc voilà, merci beaucoup et tozokoba et voilà, merci, on est ensemble, merci, pas de soucis et on est ensemble. Ndawe mwana ya kala papale maya ya kala ya balantikite. Voilà, merci beaucoup et tozokoba et bomoni na côté to uta ekute bungi ekiza le bungi Kifundi on abaki Kinshuna yona ba Zambela c'est un scandale. Voilà, bureau du chef coutumier Mbumba Maketa Alphonse
du village Kintsundi Nganda Bayaka. Voilà. Donc ezali village Kintsundi. Voilà. Village Kintsundi. Donc voilà, merci beaucoup chers internautes. Et tout ça bon on a village Kintsundi et Bipai Tozoko ba toujours dans village Kintsundi aux Mabiso Ti Mitendi. Merci beaucoup na chers internautes. Merci beaucoup na bande kotu bota la biso bo mona lolenge to ko tambola zelo ba basket ko kufa ko bebe ko pasuka ko fongwa maka. Poza mosala oyo topona et ceux qui tosali boete babone na biso bakokufa nzala. Donc awa toza bongo na village Kintsuna, toza bongo na village Kintsudi, Kintsuna et Kintsunda. Voilà, village Kintsunda et Bipai wapi tozo traverser et potokende et Mitendi. Voilà. Ah bon, mon peu balier. Voilà. Voilà. Ah bon, mon peu le pont mobile de qui a mené baliango. Donc le pont mobile m'a fait baliango. Donc balier pendant le pont. Donc balier pendant ma parcelle. Voilà, merci beaucoup. Merci chers internautes, merci Bandeko, merci Nabinotu, Bota Labiso, merci Nabinotu Bolanda Biso. Voilà, on a moni Kizé Nabanwa. Voilà. Merci Nabinotu Bota Labiso, merci Nabinotu Bozolanda Biso. Et voilà, on a fermé. Voilà. Merci donc à tous abonnés à Rokadi à Takizala Ti Mitendi et Takizala Timitendi toujours kende bongo to bandaki bongo na Takizala to longwe Takizala to ye to zui mboka wela ndaki après Takiza mbekana après mbekana to zi village Nsundi yango toza donc village pardon Kintsundi Kinsunda Kintsundi posant un S Kintsundi. Donc après Mbekana tozi village Kintsundi. On dit zele zo kende kuna to soit bazo kuna au côté espace etika nango ebele mais lokola monte batie limi nini si on a vu déjà terre jaune. Voilà, merci tout le monde dans le village Kintsunda. Donc, toujours continuer, toujours kende Mitendi. Voilà, merci et toujours tambola. Et merci Nabino Baenioso Bokamora Biso. Tambola Nengeni. Voilà ma colonne Nengeni. Voilà résistance à Nengeni. Yala maman mo FC Bomela Rani. Bomela nini pepe Savino Fox. Ngabino tomela elote. Tomela ra esprit. So me l'esprit nyonso na mona mwa pamba. Donc tomela ra esprit. Donc tomela ra esprit. Donc faut me l'esprit aux humains 1 litre mai aux esprit au bailang. Grrr. Tant baye des esprits nyonso mona liboso na poussière. Donc concession au don Franziska. Vous êtes concessionnaire Moutou. Donc merci beaucoup chers internautes. Toujours koba toujours continuer. Donc na bande koloba et tomelara et né esprit parce que ce esprit ezate au tambola te. Ni tete na ngai, ni tete na ingénieur na nga to tambola te.
voilà bozomona bato bazoya toujours bavisite ya mapangu oyo bozomona oyo bato ya mapangu soki bazoya kosomba soki bazoya kotala bandako na bango bazoya kotala baplace bazotekela bango donc oyo tu bozomona oyo bato ya mapangu donc voilà merci et biso mpe tozokoba voilà tomoni déjà et batimoleli biso mpo batiela biso nini collecteur et oh ingénieur toba ezala collecteur te oh nini pis voilà si badame mpe déjà bien si badame bien etikali nde baplace ye donc nzela aza koto donc nzela aza awa place wana mo derrière odindi donc nzela aza awa donc awa baotya ye donc nzela oya boye nzela aza boye voilà moni baoyo nde yango ekota awa bazipi batongi epesi molai mpona mai amema mai akende voilà bamabanga déjà eye donc voilà merci et merci beaucoup chers internautes merci bandeko tout bozotala biso merci bandeko tout bolanda biso partout voilà biso tozokoba toujours tozokoba et awa bomoni et awa na village Kintsundi na village Kintsundi et début à village Kintsundi terre jaune azalaki te mais toprogresse tokomi awa tomoni terre jaune donc tozalaka awa na village Kintsundi oyo ezouta boye tozalaka toujours na village Kintsundi et ceux qui peut tozwi lisusu kombo ya place tokomi tozodeteme bakolo place bakolo village bakolo quartier bazoyeba déjà toza wapi naka na question moko na otunaka baumbu balobaka kisasa ya biso nde tobanda baumbu nde mboka na biso mais lelo baumbu yango ndeyebaka su na place te sikoyo bato baoteka mpo barocade nyonso parmi tu toleka rocade oyo eza bavillage oyo bato bandokovanda mais eza bavillage moko eza na kati ya ville ya Kinshasa bavillage oyo eza na kati ya ville ya Kinshasa mpo bavillage eza na kati ya ville ya Kinshasa mais sikoyo bavillage yango tu ezobetama donc kisasa ezofongwama na niveau moko ya kosala jete donc kisasa ezofongwama kisasa vraiment ezofongwama na niveau moko ya kosala jete voilà bozomona tala kisasa ndenge ezofongwama banzela ezofongwama basite ezofongwama bamilie mosusu oyo toyebaki te tozoya kodécouvrir bamapango eza kote oyo franchement mpona nga vraiment président Faci abanda kodeplace nano bato adésengorge lisusu bato bakasa vubu wana balingwala badésengorge bato balongola bato mosusu na makasi boya na boye badésengorge mpe bato bacommune zone ya King Barumbu Kasavubu Bandal Lingwala Ngir badésengorge mpe bato baleki mingi badésengorge bato moto mosusu mabeza na makasi yo ofutela awa te kende toleki ebele donc baplace eza nano betandi eza nango nano boye bato baza te sifika batiaka courant bao wana emona na drapeau ya kala ndenge eza bafrontière ya système ya kala bandako ya bafrontière bandotonga ya mike wana nde yango donc voilà merci awa tozokoba toujours et toujours oyo namonaka bato ya baconcession concession kaka concession kaka awa mpe bato ya ndako avandi voilà voilà tozokoba awa toyokokuta susu deuxième collecteur donc deuxième collecteur
po bazotiela biso awa. Donc côté oyo depuis village Kintsundi et ti tozomata boye tomoni déjà côté babandi pe déjà construction babandi déjà kotonga po déjà babandi kotonga. Donc na village Kintsundi déjà babandi kotonga babandi déjà kotonga ba collecteur yango bamoni pe tokokuta bango en pleine mpona d'ailleurs tomoni badame déjà balingi bapose awa d'ailleurs tomona tokotala bango soki bakomi na niveau nini. Voilà, merci beaucoup cher internaute, merci beaucoup na bino tout botala biso, merci beaucoup na bino tout bozolanda biso et partout où vous êtes dans le monde tolela bino tellement ya trop on est ensemble. Voilà, awa toyokuta bango en plein travaux et on va voir basango ndeni bakomi wapi. Ok, voilà. Voilà, merci. Et Tozokoba toujours. Tozabon awa toujours dans le village Kintsundi. Donc Tozabon toujours dans le village Kintsundi. Bomoni, le bazo sa misala et bazo placer collecteur. Bazo bon ça pour que batia collecteur. Merci beaucoup, cher internaute. Bozo monatala banda déjà ça. Tongama déjà. Donc, ma longue vision. Si bazoaka déjà ma vision déjà. Ok. Bazoa déjà ma vision. Batongaka déjà. Hein? Batongaka déjà. Tala. Bazo tonga. Donc, bazo tonga vraiment. Et merci. Et tout le monde pas venir en moi. Pas venir en moi. Bazo tonga. On va ndaku la concession a toujours à circuler. Voilà, merci beaucoup cher internaute, merci beaucoup partout vous êtes dans le monde, on est ensemble avec vous. Merci à maman Nyonso à Paris, il y a Londres, tapez nous maman Nyonso à Paris, Tantine il y a Paris on a tapé nous maman Château Rouge, tout le labine à trop, tapez nous merci naba jeune fille na biso ba fille na biso nyonso ya kitoko na ba congolaise tapez nous mbote ebelenga pe na lela bino tellement ya trop et voilà. Et toujours continuer toujours notre émission dans mon colo ya lelo et toujours koba toujours awa tozaka bongo na village Kintsundi. Donc tokoyeba ceux qui tozaka na village Kintsundi tope soki si toleki na tozomona drapeau toyebi te eza nini, tozomona drapeau toyebi te soki eza nini. Et voilà, ceux qui ont mis le drapeau. Voilà, merci beaucoup
merci na cher internaute, merci na bandeko nyonso bolanda biso, merci na papa Gai Kalamabi, aboma soldat ya mama Bijou Mabuta depuis mboka ya Irlande. Et pourquoi pas na papa Gervais Luboya depuis Royaume-Uni, et pourquoi pas na papa Paul Mafuta. Nazo bosala écoute papa Gervais Luboya. Apesi bambote belé et depuis Royaume-Uni. Makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi ekomi autorisé. Masula kobangola kamotema ye Yesu yakana yo vema koluka lipamboli mosali na nzambe ntango zwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Voilà, merci beaucoup chers internautes, merci beaucoup bandeko nyonso bozolanda biso botala biso toujours continuer toujours et toujours koba toujours toujours. Merci bomoni lolenge bazo planir awa bomoni terre jaune bazo planir kaka terre jaune et awa nan mabandi kutu kosimba ta ba caniveauté baza kaka na terre jaune et puis na place de moni oyo bazo tia ba collecteur wana donc vraiment et de bisika ba constant oyo to sali et awa na rocade Takizala et Mitendi. Tozoko ba tozoliango nana ndima to okoma. Tozoko barara tozoliango kaka. Ne de mesana ndeka ba kino baloba toliango. Toliango kaka. Tokendeka malembe. Oh sous concession occupée par la force
syndicale de l'énergie FCR Régie des eaux. FCR Régie des eaux. Oh, bah, ta Régie des eaux. Voilà. Merci. Et tout. Merci. Merci beaucoup, chers internautes. Et tous Koba. Et tous kita toujours. Tous kende kende timitendi. Bomoni et qui gêne à bango de bango mona musika. Mais qui gêne à bango yango. Tomi komona ngo awa. Et toko koma toeba. Et nini ezole kakuna. Et zo salama kuna ndenge nini. Et voilà. Na makasi ya production. Il y a 3 exact toujours. Et toujours koba pe toujours tourner. Merci. Merci, merci. Merci Nabino Baignon Sobota la biso. Merci, merci. Nabino Baignon so Bozolanda biso et balobina boire na ngata batu. Nzeleza molai, nzeleza molai. Nzeleza molai. Nzeleza molai. Voilà. Toujours continuer, toujours koba. Ah, tout le monde va bandi ba caniveau. Voilà. Awa caniveau bandi. Voilà. Awa bandi caniveau. Voilà. Déjà mesure il y a traçage, il y a rotimo là, il y a caniveau. Voilà. Awa bandi ba caniveau. Oh, rocade na biso. Rocade na biso ya monsuni. Bandi déjà ba caniveau. Donc voilà, gauche na biso. Babandi ba caniveau. Donc gauche na biso. Déjà kotonga ba caniveau. Donc voilà, on a toujours ba mapango bato mona ba panneau na ba panneau ba telemisa ba panneau na ba panneau ba telemisa. Donc ba mapango bato ezala donc ya kosakana te. Donc voilà. Et alors déjà babandi déjà ko couler déjà, bazo couler déjà ba caniveau déjà. Couler pour que baba na kotonga ba caniveau. Merci, merci Nabino batutu botala biso. Merci Nabandeko tout Bozolanda biso. Merci Nabino tout partout vous êtes dans le monde. Bozolanda biso bongo Bozana Paris, na mboka ya papa Agostino et Louvanga Dio na mama Kati Louvanga Dio depuis Paris et to pesi mbote et pourquoi pas bino bat Bozolanda biso depuis France et to pesi et papa nangai et depuis France mona gali ya tongo et papa nangai et Filimbungu. Voilà, Filimbungu mona gala tongo depuis France papa gal et papa nanga Fili mbungu mona France ya tongo apesi wa mote bele. Mosali na nzambe tango zwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme et awa tomoni bazo tchakaka bazo bongisa oh ne bon oh rotomani voilà rotoma voilà moni ah ça c'est petit rotomani et bon mon pété voilà avec un collecteur il peut collecter un mot bazo voilà et bomoni baza en plein travaux et en plein boulot donc rocade ezo tonga makaka rocade na biso ezo vimba bomoni awa déjà
bamapangu bandako déjà ezalaka déjà donc bato batongaka na bango déjà koto na ndenge moko ya kosakana te. Merci na papa Mave Lutete na Allemagne, papa Mave Lutete na Allemagne topesi mbote, papa Freddy Kalidja et depuis Allemagne sus topesi mbote, pourquoi pas na papa na biso Guy Mayala et na maman na biso Marie-Louise depuis Paris topesi bino ba mbote et belé ya mingi koleka, pourquoi pas na pasteur Ribin Ngumbu et depuis Canada, pasteur Ribin Ngumbu depuis Canada. Ah déjà et bakanivo ba la côté ba sala un modèle mususu oh bah tu as béton voilà ah bah tu as béton donc voilà merci hein ah bah comme voilà bah on y va vendre on a comme bois ou voilà merci. Merci beaucoup. Et qui encore? Et pasteur Ribin Ngumbu depuis Canada, papa Nabiso de Peshiombote. Et pourquoi pas? Et na papa Gaï Kalamabi, papa Sebabandona. Et papa Felimbungu depuis France. Et papa Sebabandona depuis Danemark. De Peshio Bambote. Et Belé ya Mingi, ya Mingi. Père, bonjour. Ah, tout ça quoi? Biseka. Donc après Kinsundi, Biseka. Ok. Donc, ah, Nyoso Biseka. Oh, Biseka. Ok, merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci beaucoup, cher internaute. Donc, tu as des gens Tsundi, Kinsundi. Ah, tout ça bon, on a Biseka. Kinsundi Biseka. Ah, Kinsundi Biseka. Ah, tout ça, na Kinsundi. Voilà. Ah, na moni pont, to collecteur ya mnene. Voilà. Voilà, bon moni bakanivo ya ngwana, bazo sala, bakanivo ya ngwana et bon moni bakanivo ya ngwana. Merci et na papa docteur Jean-Marc Ntita Kalonji, centre les experts et centre médical les experts et depuis Bandalungwa avenue Toya na commune Bandalungwa na avenue Toya référence station Bambole lingo za soins médicaux ya bien kende pa ya